Kikro Kitenge auti kokoma na polyclinique oyo ya Lubumbashi. Azali artiste, mosala na yende kosekisa bato. Asili kobela makasi komona yeboyi. Esengeli azwa basoin oyo longo bani pe na lombangu. Pambate loposo na ye etondisami na bapota pe litoi ya loboko ya mobali ezali lisusu koyoka te. Ezali mbula matari ya okatanga nde ezwie na charge. Esengela kito ya kotala mwana pe tango tokomi mbala moko bazwi mwana pona bapesa ye lisalisi lisengeli. Nazali na esengo mingi pe nazali kopesa matondo mingi epai ya mokonzi ya etuka pe si matondo mingi epai ya ministre oyo aselaki kokoma kino ndako na ngai kozwa mwana pe komema ye na l'hôpitalo oyo les sauveurs. Lisanga oyo etali mambi matali bandundu na République démocratique ya Congo ebengami OBAC na mokuse endimi ete na moi ya lelo baka ezali ebele ya bandundu oyo bazali na bokono ya loposo. Likama yango euti na bozangi kokende l'hôpitalo. Bazali kobanga ete batia bango na molongo ya bato oyo basili kobela COVID-19 to pe bazali kobanga kozwa coronavirus. À chaque fois qu'il y a Natango nyonso mwa mbilinga ezali na loposo ya ndundu to beta kasete ete esengeli kokende komona munganga oyo akotala loposo to pe dermatologue pona kozwa lisalisi lisengeli kasi na eleko oyo ya covid mwa bolembu bozali na oyo etali kokende na l'hôpitalo basusu bazali kobanga bakanisi ete bazali na bokono bwa coronavirus. Na ntango OBAC azali kopesa mateya na bandundu na oyo etali kobatela loposo. Kasi lelo ekomi penza pasi na boye ya pandémie pe ya botosi ya bamesure barrière. Bolembu ekoti makasi epai ya bandundu pe epesi pasi mingi. Mingi kati na bango bakutani na liwa na mobu 2020 pona koloba ete 13 bakufi na sanza libwa. on n'avait pas eu tozwa katango te ya kokende kotala bango pamba te tokangamaki na ndako tokataki kutu na oyo etali mayangani mango mpe mateya mazalaki lisusu te yango mpe bolembu bokotaki makasi tomonaki na ngambo na biso ete kolandisama na rapport oyo tozwaki kufa ezali mingi nazali kondima ba enquête wana pamba te esalamaki awa epai na biso na obeyaka pe ezali ya solo nyonso oyo tolobi ezali se bongo na oyo etali kufa ya bandundu. Kolandisama na eleko elandaki kokangame na bandako yango efungolaki penza nzela ete bandundu bakoka kozwa bokono mingi ya loposo elobi OBAC. Kobanga ya pandémie COVID-19 esali ete doute ekota epai ya bandundu. Doute oyo epesi bolembu ete bakoka kokutana na baminganga te. Nzokande bokono bozali kopesama bisika binso atako na ndako na bisika ya kosambela bisika ya kosangana bisika binso bokono bozwamaka ndundu esengeli akutana tango inso na munganga azala na bopeto ya nzoto na mikano ya komibatela na mateya mabalufu lumelo to pe ya minganga soki ndundu aboyi kolandela makambo maemanso azali kofungola nzela na makono na bapota na nzoto yango ekoki komema na bokono ya cancer pe komema na liwa akobela miso pe komema nkokoso makasi na oyo etali kelasi esika ya mosala soki azali moto ya mosala. Ce qui va occasionner des sérieux problèmes sur le plan scolaire et même sur le plan professionnel si la personne travaille. Kopesa bandundu baswa na lombangu epai ya mbula matari pe ya ofele esengeli esalema na lombangu pona kobikisa bandundu kolandisama na posa oyo etali lisanga na bango bazali kotelemela bokangami oyo ezali kosalema na baprojet na bango na oyo etali kotombola bandundu. Yet Mavinga pona VOA Afrique.